Sanzolama, Sanzolama, Yahweh. Sanzolama, libela, libela, ukulu Sanzolama. Netolama, netolama, Yahweh. Netolama, libela na libela, ukulu netolama. Obikisa kingai katina masumu lelo nakomi mosali na yo kumisama kumisama Yahweh kumisama o Yahweh libela na libela okolo kumisama netolama netolama Yahweh netolama, libela na libela, onkolo netolama, sanzolama, sanzolama, Yahweh. Sanzolama, libela na libela, onkolo sanzolama, ozali nzambe kumama, nzambe malamwe, yozali nzambe. Onzambe lelo ngai, ozali nzambe, mola musina tongo ye, ozali nzambe, obongwa na kate, ozali nzambe, o nzambe diaspora, tobondeli yo mingi, yawe kumama nkolo na ngai, tonetoli yo mingi. Yawe kumama elonga basantwe, kumama yozali nzambe, Yawe, nzambe malamu Yawe, ozali nzambe Yawe, elonga basantu Yawe, ozali nzambe, mola musina tongo Yawe, kolala kolamuka, ezali abitidite, osoki tolamuki, ezali ngolu na yo oyo ozali nzambe, nzambe malamu ozali nzambe, mosungi malamu ozali nzambe, monetoli bana ozali nzambe, mopesi na nyonso ozali nzambe, obatelaka basali na yo toyembeli yo mingi, Yawe kumama nkolo na ngai kitalelo yosala, Yawe kumama nkolo na ngai kuna na Golgota, ekindo kesilaki kuna na Golgota, o pauvreté silaki kuna na Golgota, obozange silaki kuna na Golgota, olongaki milimo nyonso kuna na Golgota, tokomaki bana na Nzambe, tonetoli yo mingi, Yawe kumama kolo na ngai kumama, Yawe kumama elonga basantu kumama 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 nkolo na ngai kumama 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 elonga na ngai, oh kumama na yo Masia Yesu yo nde Nzambe na ngai kumama kumama kumama, soki nalamuki na tongo nazali kopema wapi bombone kumama kumama kumama, soki natali na tongo namoni bana na ngai na netoli yo Nzambe kumama kumama kumama, o soki nalamuki na tongo nazali kotala yo elonga na ngai kumama kumama kumama, makambo elekelaka nga okambaka ngo na ndenge na yo solo ata nakomi na suka forma komona monene na yo solo ata nakomi na suka
nakomona monene na yo oh bobele yo bobele yo mosusu te mosusu azali te mobateli motomboli monetoli ezali Adonai El Shaddai Narcisse le Sarance de Liban le soleil levant la main cachée omniscient omniprésent le Dieu qui a tout créé le Dieu qui bénit l'aller l'arrivée et le retour le Dieu qui a créé l'univers le Dieu qui est l'omniscient l'omniprésent Emmanuel est Dieu parmi les hommes, et voilà pourquoi nous te bénissons, nous te glorifions, nous te sanctifions. Tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui parle et la chose arrive. Tu es le seul et l'unique créateur. Depuis que tu as créé, personne d'autre ne peut créer comme toi. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te sanctifions. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le créateur de l'univers. Avant toi, il n'y a personne, après toi, il n'y aura personne. Nous nous inclinons devant ta face. Sois béni, sois glorifié. Bien-aimé, Tozali Bongo, on dirait qu'il y a Sentinelle TV, na émission Nabiso, il y a chaque lundi, na 5 heures, donc lundi à vendredi, na 5 heures, et Zali Bongo, petit déjeuner. Petit déjeuner, oyo, et Katisi Bibale, petit déjeuner, oyo, monde entier, Balingiango, petit déjeuner oyo ekomi consolation ya bana na Nzambe petit déjeuner oyo bato ebele bazola mukanango balala nango gracias Nzambe abatela Nzambe atombola ezali grâce alors na tongo na lelo toyi konetola Nzambe lisusu toyi kokulisa ye toyi kofukama liboso na kiti na bokonzi na ye po ye azali Nzambe ozali Nzambe Nzambe malamu o Nzambe nangolu pe mawa totomboli maboko pe mitema na biso tutatoli yone Nzambe na bomoi Nzambe na bikamwa mosungi malamu pe kumisama sanzolama netolama Adonai, liboso na yo Nzambe nanga, mosusu azali te, mosusu lokola yo Nzambe amonani te, Nzambe nanga, tala biso bana na yo, totomboli maboko, pe mitema na biso, totatoli yonde Nzambe na bomoi, Nzambe na bikamwa, mosungi malamu pe komisama sanzolama netolama Adonai liboso na yo Nzambe nanga mosusu azali te mosusu lokola yo papa monani te. Bien-aimé, na koti déjà na kati adoration tango la muki na tongo ozana bomoi des fois kosambela te bandaka koyembela Nzambe bandaka kokumisa ye ozali vraiment na kati ya lisolo na ye parce que azali Nzambe oyo alukaka badorateur en esprit et en vérité yango tozokende kokumisa Nzambe. Alors nazwi balettre ebele nazwi bacontact ebele lelo nazokende résoudre problème ya ser na biso moko abengaki ngai mpe akomelika alobi proverbe okoyeba nazolanda breaking news na bokebi lokola bato nyonso tolandaka mpe petit déjeuner mais totutisami mwa libaku moke parce que ozobeta sete mingi ozokweyisa kaka bamama me bapapa okweyisaka bango te. Bon wana eza jugement na yo ma sœur na bémission oyo nalobelaka makambo nyonso eza lokola ndeko moko ayebisaki nga abengaki nga je crois parfait aza témoin na mama likembe yo proverbe ozala contre baluba boye na boye proverbe aza rancunier te proverbe azalaka régionaliste te proverbe azali panafricain azalaka panafricaniste tala na bémission na nga nalobelaka meme bato bandundu esika na uta nalobelaka bayanzi nalobelaka bapende nalobelaka so nalobeli bayanzi bapende bambala babunda bon pourquoi pas nalobela baluba pourquoi pas nalobela bamongo
pourquoi pas nalobelaka bato nyonso na ndenge bazonga na nzela naza na parti pris te naza panafricain nazali mutu oyo alingi Afrique donc nakozala na parti pris te. Alors toza na maladie moko ya mabe soki mutu alobi vérité afingi soki mutu azo corriger parti moko azali contre. Donc nga na okota na baje na bino wana te mama nalobelaka bapapa nalobelaka mpe bamama mama akomeli nga alobi papa ser na nga moko nayebi te soki eza ye moko alobi naza na mobali nautaki Afrique nayaki awa mobali ayebisaka nga te ke bafutaka bana mbongo naye kosutuka boye mobali abimisa mbongo asomba lopango na Kinshasa mpe aza na bambongo na ndako me apesaka nga yango te nazolinga naboma libala sunga ngai oyo ezali message sœur na biso moko moto akomi autaki Afrique aya bavandaka na mobali nayebaka te ke bafutaka bana donc mobali azwaka mbongo ya bana ayebisika nombre ya bana te mais aye koremarke ke mobali asomba lopango mobali asalaka te donc avivaka na mbongo wana ya bana ndamba asomba lopango puis mokomoso ake na sake ya mobali aza koluka soni akuti tala bambongo ebele epuis alobi lokola mobali aza kokosa ye bato bafungoli ye bafutaka bana ye ayebaka te donc aza dessus fo aboma libala. Nazoletanga na verset biblique moko avant nakota na exhortation ya tongo alelo lundi alelo. Quand je parlerai, tout ça bon on a 1 Corinthiens 13 banana 1 ti na 12. Quand je parlerai les langues des hommes et les anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, elle est pleine de bonté, pleine de charité. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle n'hérite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle esquisse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui exhorte les Corinthiens. Na moi parti au Natangi, ezo sabiso ki bolingo esipotara tout, bolingo esipsonara te, bolingo e pardonara nyonso, bolingo e zalaka patient. Mama nyonso tu ozana ka oyo, ozana mobali, oyo azali muyibi, oyo azali escroc, oyo azali irresponsable, oyo azali régloté atiaka makambo na mesa te, zwa conseil oyo eza mpona yo. Nalobaki ete bolingo esipotaka nyonso epardonaka nyonso. Nalobaki ete na kati ya couple, po libala e marché bien,
bato mibale fu bavanda bazali ba aide semblable ifu batiaka makambo na mesa bazogere bango mibale mwasi aza aide semblable il faut informer mwasi na yo na masolo nyonso tu ya vie ya couple mikanda nyonso bozwaka ndenge nini bavivaka kopartage bacharge ya ndaku kopartage bacharge ya makambo ebele soki mpe bafutaka bana mbongo mbongo ezali ni ya papa ni ya mama na reprendre mbongo ya bana mbongo bafutaka bana mbongo oyo eza ya bana ezalaka ni ya papa ni ya mama ezali mbongo ya bana ezali mbongo ezosunga bana kokola kolia komela twetu naza na expérience awa bato ebele bazwa mbongo ya bana babombela mibali na bango batia na commerce soki akei Turquie asombi biloko bakokanga ngo na aéroport soki akei ngwanzu asombi biloko bakokanga ngo asombi biloko ya déficit bato bakimi na baniongo parce que ozoyiba motoki ya baninga surtout soki ezali mobali moto alongolo na Afrique ya mema awa peu importe mpe so bokutana awa ozobombela ye mobali nyonso tu mpe oyo akozwa mbongo oyo bafuti bana mpona bien na bango kolata na bango kolia na bango komela na bango akotisi yango na business ou akotisi yango na makambo ya famille na ye ekosimbaka te bakomela yo mbongo wana ezali mbongo leta azopesa mpo bana bazanga bajouer te bana balataka na saison bana bakendaka na classe bien bazala na argent de poche lelo oyo nalobaki tokomi na ete ezali soni mpe mawa komona bana ndenge baboti bazolatisa bana na communauté na biso bana mosusu baza na bachaussette te bazala na poto bana mosusu baza na bilamba te bana mosusu moye bamema bango na baeglise ezalaka te mpo baza na bilamba olatisa bango te mpo bamama na bapapa bakanga mbongo ya bana ekota na commerce bamosusu bakotisa yango na kolata ya bango mikolo ndenge moko na baaniversaire ya bana bobotola ekoma baaniversaire ya mikolo ndenge moko na mbongo ya bana alors soki bapesi yo mbongo ya bana yo mobali olobi ekomi ya yo osomba ndako otia bandeko na otia boye ekosimba te parceke ozoyiba mwasi na yo mbongo ya bana ezali mpona bana ezali mpona bana bakende bavacance bana bakende bandako balata bientôt etu eza na bato mosusu aza na Manchester banda aya Manchester soki avoyage lobaki Londres amata so avion te abima te 8 ans 10 ans eza na motu mosusu mpe aza na Paris banda aya Paris akenda même Bruxelles te atambolaka na Paris amata na avion te eza na motu mosusu aza na Londres abima même Londres te akenda même province te afali 20 ans azalaka na Londres atunaka na Londres amata na avion te avoyageaka te bana ne mpe bavoyagea te yango mitu ezokrake yango babongo ezokrake mutu nyonso tu fo aza na repos meme nzambe atravaillaki 6 jours 7e jour ase reposer mutu nyonso tu fo akende congé kokende voyage ezalaka bien kovoyage ezalaka bien nga nautaki Paris naye kozonga mama be nake Paris sonia mwana na biso asuka ake nani école na bango mobimba bakei France na province tobimisi mbongo tofuti baoya mikolo titi ya voyageur azongaka Samantha nde abanga kovoyage komata bavion mais ye mpe fu totie l'avion abeta tour mpo abanga banda ya abanga komata avion papa fo bana na yo ba enjoy basepelaki bana na poto bana na yo fu balata na ete fu balata na ete eza soni komona bana mosusu bazolata ondire ya matele 11 attraper les ballons pour être les champions boyebi ya matele wana bien histoire ya coupe du monde na ete so bolandango bana mosusu aya na poto sapato ya matele tala monene ezokoka ekuti te ya leki na ye misusu mpe omona bilamba ekoka ete pasuka na poto mosusu omona robe esila mai na makila na poto mwana wana mbongo na ye papa akoma kolata kolia komela na konta mbongo ya bana wana ndeko na nga mwasi nayebi koza touché nayebi ke ozali déçu na comportement mobali na yo mais ntango olobi ke olingi koboya libala mpona mobali abombela oyo azwaka mbongo ya bana
et mobali asomi ndako pe oki komona na saki ya mobali bambongo ebele nayebisa bino botunaka loi na Angleterre awa je crois na poto moza na droit ya kotambola na plus de 1000 euros te 1000 livres te na poche soki police akuti yo na plus de 1000 euros na poche akokanga yo il faut ose justifier mbongo wana ozwi wapi ezali mpe interdit otambola na poto sans mbongo na poche soki bakuti yo na poto police akuti yo averifie yo na poche noza ata na 50 oza bon naloba 50 francs wana ntango kala oza ata na 5 livres te oza na 5 euros te eza vagabondage barocharge yo do bakopesa yo amende mpo bakotuna yo bon surtout soki oza na tike ya journée te bakotuna wapi tike ya journée balakisi olakisi tike ya journée problème ya te mpo bayebi ozonga na ndako soki oza na tike ya journée te oza na mbongo te na poche ozali considéré comme un vagabond c'est-à-dire ozali prohiba na magasin ozali yango moni neti na balibulu ya bamétro bomonaka bambila bazalaka wana mpona kosurveille bayeba banani baya bavagabond donc na poto okoki kotambola te na au-delà 1000 livres na poche 1000 euros na poche mpe okoki kotambola te na poche ozanga mbongo amwe koza na carte visa na carte ya visa na poche mpo okoki kosomba nyonso alors ntango bazopesa yo mbongo bazopesa mbongo mpo bana bazala à l'aise neti toza sikoyo na nini na ete awa bana bakolinga kolia ba ice cream donc babengaka yango nini ba saint glace ba crème bana bakolinga kozala libanda kotambola kokende cinéma parce que tokomi na ete butu ekomi kokota ti parfois 23 heures butu ekoti 22 heures mona va molili moyi ondire boza na 12 heures alors journée ekomi molai bana fu basepela bana fu bachange bilamba bana fu bazala makambo ebele bana fu bazala bajoue na bango eza kokamwa ke bana mingi baza na ba portable te bana mosusu baza na bagame bajeu électronique te bana mosusu baza na banini laptop te computer donc ordinateur oke vraimen bokuta mwana aza même pas na ordinateur aza même pas na nini na nini na ordinateur mwana ya poto aza nango te eza luxe na bachambre ya bana omona bana nakenda na ndako moko ezalaki gene baparent na bana baowelela tv mais eza likambo kokamwa parce que na bandako eza respecté chaque chambre eza na tv chambre ya bana okolongola bachannel oyo ezalaka ba x banini olongoli otieli bango kaka biloko ya bana mpo okozala na bapaya neti nga nayambaka bato mingi awa naza bana na nga na chambre na bango baza à l'aise donc bakambo nyonso balingi batala baotala na chambre bakoya koyebisanga te ko toza na tv na se ya poto otala tv ekosama te donc nayi nayo bamoto aza organise toza na monde ya développement ya technologie c'est-à-dire moto tout fois aenjoy yango asepela nango ndenge biso baoyo toza bapremier pasteur oyo tozosepela koteya na internet ozoteya monde entier et awa en passant bato nyonso to ya Suisse naopesa bino limero moko bobanda kobenga soki bose communiquer bino nyonso tu boluki journée moko mpo nga na ya mpo bana na ngai na Suisse bozolela mai na miso funa ya na beta tour kuna na kozala na Genève naopesa bino limero ya motu na kokoma bobengana boyeba ndeni tosala mpo na profiter l'air nazoya le 24 juin na Paris na profiter na ye Genève ou bien na ye na sali premier contact toyebi sali ni tozala tosali publicité après na ye lisusu merci pour na bolingo na bino boza nango bata Bruxelles na bosala bino te bata Espagne pe na bosala bino te nayebi ke maître champion azolela mingi na bata Espagne alobi proverbe au premier temps bata Espagne bazotungisanga baya na posa bamona yo bata Lyon mpe ndenge moko bata Mulhouse mpe ndenge moko nazolanda selilo ebandi kuna namoni bafilme na liboso nzambe apambola bino bokontinue na kosala tour na koyama mabe naza kuna me mwa tambola molai eza te ya mwana mwasi ayebi ndenge akotambola kuna te donc ezosenga sikoyo kutu nazwa su voiture moko natia na Paris so nakomi mpo ezalaka wana e ezala mpona bacourse na nga so tozotambola tu etu donc biloko wana nyonso tu ezosenga misolo
nzamba pambola bobondela nzambe ba porte nyonso tu efungama po tozwa misolo po vision ya la moisson mondiale eza monene po ete tovisite bandeko na biso nyonso tu à travers la diaspora. Donc ser na ngai komeka koboma libala te po mobali ya miyibi yo mbongo, po mobali ya meli yo, po na boye na boye. Basi pe mingi oyo bakanga mbongo ya bana bapesaka mibali te, mibali bo miboma te, bomona yango grave te, boyeba yango kaka na vie eza baku ya vie okokutana na mwasi. Basi mingi na Kinshasa bazali basi malamu, bazali kolinga mibali, bazali na respect, bana bakoma na poto bachange poto mambuma balukaka nango. Mutu musu azokanisa so akomi na poto, il faut changer de marche. Mutu musu azokanisa so akomi na poto, il faut akomi impoli. Mutu musu azokanisa so akomi na poto, akobanga so batu te, akozonga so Afrique te, makambo Afrique etali esu te. Mutu na mutu le akoma poto ya na ndenge na azulaka poto. Nga na tikala africain, na liaka na maboko, na se sentaka à l'aise, na yambaka mutu, nge pananga okoko yate ke, il faut benga, po osenga rendez-vous non. Nde na komi mo ekenge na koyambaka batu na ndako na nga ba oyo ba ba pire nga ba oyo ba pire nga te tokutai na McDonald's tokutai na coin to sololi parce que to komi ekenge ba poison ezo tambola groupe ba bazo ka ba empoisonner nga makambo wana nyonso tuto yebi nzamba ko batela me yo moko mi batela. Donc biloko wana nyonso tu il faut ezala mwasi akoboma libala te lokola moyi papa bana akangi mbongo ya bana. Mobali pa koko mboma libala te lokola mama bana akangi mbongo libala. Problème makasi na baki tozali na batu oyo bamibengaki ba pasteur bazali batu ya soloka bakoti pona ko distraire ba famille ko kabola. Parce que bato bazoke une église à solo. Bato bazoke ne sika liloba solo yali. Le fait que zoka liloba ya nzambe ya solo komi purifié. Okokoka koyiba mobali na te, okokoka mbongo bana te, okokoka komisa mbongo bana ya yote. Na kenda na ndako moko garçon moko angalo tokola ne na lemba. Angalo aza garçon moko tokola na ye vraiment autaki village donc bayana kpini wana tuzako za ne pire masana nga mena koma na Londres asalanga ba aventure angalo Adrien. Bana lemba bayebi. Mena kenda na ndako na ye mutazo mukanda mwasi azo mukanda na simane me mwasi azo nyokole na misu nga. Mwasi azo linga koyebise ke non mwasi wana mutapese do lokola le po angala zo eka mukanda le mwasi ya kelbi yemta ile chance mukanda wana yemta ya nango et puis ça va tuke mwasi mobile nanga zo mukanda na sima nanga la sima po ani poka l'air ya yaki période mobile zo mukanda yango mais pourtant mwasi zo mukanda na sima ngalo oko so pe mwasi misu makasi ndenge wana likambo eza yo mutu ye obengisi ye a profiter na sima no me akomo lobake yem ta elio chance yem ta peso mukanda abotoli o biloko nyonso tu mais esengeli boyeba ke ngala muyibe ezaka suka te nzambe nde azalaka kwangolo zonso nzambe nde aza mosukisi nzambe nde apesaka lipamboli et puis na se ya mokili awa mutu na mutu akolona akobuka oyo ye alona eza malamu obima gangi eza malamu obima mutu munene eza malamu obima danger eza malamu ochangeaka ba portable na ba voiture eza malamu obloka mbongo nyonso tu okoma koseka me mobile na opesaka bana mike mbongo me yebaka ngo mokolo ya li nzambe azali nzambe kaka ndeko na nga mwasi nayoki kolela na yo omoni ne na beti lisolo ndenge tosololaki likambo te mokili eza na suka te tozalaki na motu moko na Kikwiti bazala kobengeka Sende la terre tourne azala koloba la terre tourne ekoyela yo okoyeba te baloba na lingala awulu wala mokili mbangata balelo ya yo lobi ya mokili ya moninga mobali moko azali pe na bizaleli kaka ya ndenge wana ya koboma mbongo ya komaltraite mwasi na ye ya koyiba mwasi ne mbongo ya kosala nyonso me mokolo mosusu ayibi mbongo ya mwasi ake ambiance na retour lere azozonga telema alangwaki asala accident makolo nyonso bakata ye sikoyo akende osala susu ambiance atambola so voiture makolo eza te
kaka mwasi oyo aza konyokola mwasi wana moto akoma komema ye félicitation mama olakisa ye bolingo mwasi wana atikala jamais korapele ye makambo mobali aza kosala alakisa ye bolingo ye moto asokolaka mobali ye moto alatisaka ye mobali akoma sérieux mpo ayebi ke mwasi oyo soki akimi nga na telengani. Donc mbongo ya bana ezali mbongo ya mobali te, ezali mbongo ya mama te, ezali mbongo ya commerce te. Soko eyede yo na kobanda commerce mais ezala fond na yo te. Po soki mobali akomi kolela ekosoki lo mabe mobali oyo mpe soki mwasi akomi kolela po mwana babotaki toujours na mwasi moko te akobota mwana ye moko mobali mpe moko te akobota mwana ye moko. Donc mwana babotaka na partenaire eza lokola papa moko mama asundola mwana akomi pembeni ya kobala azosenga biloko kaka ya papa aboyi bapesa mama peu importe makambo mwasi wana asalaki yo me mwasi wana moto akendeki na maternité kobota mwana wana et avant ke na maternité amema mwana wana 9 mois na libumu okopimela edroit ne mpo nani ndenge moko mpe na bamama oyo bakanga mbongo ya bana epa mobali bali babalisa mwana costume ya mobali nyonso akanga botolango mpo mobali aza irresponsable me mobali wana nde tata ya mwana wana aza na droit ya kozwa part na ye soki azobalisa mwana mpo mboka na biso na coutume place towuti eza bongo mpo mwana wana aza na baproblème te. Toyebeke tokomi na poto eza mboka baintere mboka bantusa mboka bayuba mboka bandoki mpe baza na biso awa bakoma mpe baya basala mpe fort baya tokoyeba bango na ya solo na lokuta na misala na bango me bamama bosilisa kondima te. Diable azo agir déjà surtout na poto bato baza na Angleterre diable soki alembi ayaka kovanda na Angleterre soki alembi Londres ayaka Manchester soki alembi Manchester ake Birmingham soki alembi Birmingham ake Liverpool soki alembi Liverpool ake Leeds place vraiment diable alalaka soki alingi asala ambiance mingi akendaka Paris na Belgique yango moni mpe bavile wana baza na baserviteur ya lokuta ya miyibi oyo ya bandoki oyo bakokabola bafamille bazoyiba mais lakisi te ke soki ovandi na mboka moko bapaster nyonso baza mabe obie mibali nyonso baza mabe ke vino ebebi no yo croire na nzambe yo ozala toujours na nzambe ezala fidèle na nzambe okomona nzambe akobundela yo mama na nga nayebisi oke komeka koboma libala te komiboma mpe te mpo na mbongo wana yo luka mosala apesi apesa mokanda luka mosala lokola ye asalaka te luka mosala deklare bana yo mpe banozwa mbongo na yo me ntango ozosala siportaka famille siportaka mobali na yo tia ye makala ya moto na motu ndenge moko mpe na bapapa oyo bamama bakanga mbongo ya bana ekoma ya bango ekoma ya moziki ekoma ya banini bo agir mpe ndenge moko donc tolobaki ete amour esipotaka tout amour ekwayaka tout amour esipsonaka te. Donc conseil ya lelo napesi na bato bazala na baka ya boye amour esipotaka tout amour epasiantaka amour andimaka tout amour asipsonaka mutu te. nayebi te soki bokomprene nga kolala kolamuka eza bitidi te ezalaki lisolo na biso ya ntongo ya lelo exhortation sur badossier ya mbongo baboti mibale bazowelela mbongo ya bana. Vraiment mbongo ya bana ezali mbongo ya famille ezalaka ya mutu te ezali mbongo ezocontribue kolia komela bana mpe ndenge nini famille ekoki kotambola biloko mosusu ya mike bana balingi bagame balingi baje okopuse kaka na mbongo wana mais soki okomisi mbongo ya bana ya kosala nango commerce ya kodefisa bato ekosimbaka te. nzambe na ngai akende kobatela bino journal lelo ezala journée malamu lundi ya lelo ezala lundi moko kitoko nzambe abatela bino nzambe azala na bino
nzambe a bimana bino azonga na bino biso lelo na Angleterre za banque holiday musala ezalaki jovai na bandako bino bato baza libanda bokini misala bosonga na kimia nzambe na nga batela nzambe ozali nzambe na nga nzambe ozali mokonzi na ngai naye kogumamela yo nkolo lokumu nkembo na yo ya solo ozali nzambe oleki likolo na nyonso tozali kogumamela yo lokumu nkembo na yo ya solo ozali nzambe oleki likolo na nyonso tozali kogumamela yo lokumu nkembo na yo solo kiti na bokonzi oyo ya yo Emmanuel ekoumela seko délivrance oyo euti epa na yo oza nzambe ekoumela seko tika ete ozali nzambe oleki likolo na nyonso solo nazali kogumamela yo lokumu nkembo na yo journal lelo ezala journée malamu esika nyonso kokokende na mituka na train na voiture na métro nzambe akende na bino mpe azonga na bino bacompartiment bokomata to babisi bokomata arabe moko te aza na bombe amata bokende na kimia bozonga na kimia na kombo na Yesu Kristo amen journée malamu merci